Bah, c'est besoin d'un père. Père, ouais. Chérie, non. La pexa ko beta masola kalaté. D'ailleurs, c'est un bateau, pardon, ça maman bé. Ça c'est mon mabé aussi. Ça va peu mon mabé. OK. Mais quand même, si le Seigneur pardon reconnaît ça comme ça mabé. Oui, bit. Comme bon bateau balobi que nga yaki. Voilà, problème est na mokilio. Bien sûr. Yezuma, okeli bateau ba ko. Oh. Oh. Nagesenga pardon. On s'est pété na bomoyi. Makasi. Parce que ni nga kufa. Mais oui. Ce que c'est pardon ni nga kufa. Non, ezakutu ko senga wa kuto longola on za faux débat. OK. Chombe zozala ki te pwani. Na chombe zozala ki te pwani. Ya nanga. Nandinga bien. Problème ni ntsambela. Nazala ki te parce que nazala ki invité alors. Ayo prépare ki senté au sala ki loté. Nazala ki invité te. Yango zala ki te. Na yeba ki pe lisolo ngote me na yoka ki kaka. Mais ça se dit tout bas que yonde muto sali que papa na zala te. Papa lenga na meme na Dubaï. Et yo muto conseiller à zala te na soirée wana. Wana on peut se conseiller ni qu'il y a des choses c'est nande ni déjà longwati. Il habite que papa là longwaka. Longwaka. Mais oui. Depuis combien de temps déjà? À longwaka non ça attendez ni non va attendre bébé. Mais ça on le dit depuis que c'est quelque part ça si on le met par rapport au temps au peut ça moins estimation à temps. Et à longwana ça. À longwa yé moko to ba longwa pas ba biso yoka ba bengana ye. Misusu ba baraka longwa est-ce que yé moko longwa to? Bon ko bengana na ko bengana te na ebité mais na ebiki longwa. Caméra le bino pa masumu abina eba te batela abino diamba to batela abino mundu ki po bandokolo ba mambo ekuto za na maîtrise na ngote ngai loko sala nga pasi ko finga muninga na yo mwasi elo sala nga pasi ya mwa iko elo ni netindi yo olo ba n'importe quoi parce que mama Ida a mukolo ya leader à Miss. Ce qui fait leader à Miss on a kotinda yo maman tele mobino nga na bien le maman ba bon point bezango ba bez muso sala ke mutu muso habité bo filmer nga pese bo ya salité et so parapé eza no normal ti donc yo d'accord te que maman il a foutu l'anda à $20 mais bisio a foutu l'anda à $10 il y a $20 payé eza mabete so comme que place oyo et c'est que non bijou la reine ya nga pe na ta place ni ba benginga. OK. Ozamona. So eza ke place on a lota ngo. Na sauter pe kande. Oh, tu la place lota. Oh mais oui. Neti wa. Te no lo batenga mona ebi. Lo baka na toyo ba. Lo baki ba répondre za yo ba ni za bi. Na let na groupe na mo le temps de la so ba benga pa na chiko kaou. Na ya bangu. Lo baka ga. Ko so benga na les abaku de SBO kini. Les abakouk, oui, so ta benga na kende. Zidane pa benga nga na kenda ka, Barata pa benga nga na kenda, Karim pa la wenge a benga nga na kenda donc. Naza pona mutu nyonso. Bozo memaka ba masumu pamba. Papa lele ndaza na ke bo mwasi ni. Mama ba hey. Mwasi na ye ya bo mwana ya uniforme. Oh, mwasi na ye penda ya uniforme bleu blanc. Moi si na yependa ba bandi ba silisme mutu ba université moi ça bo mwana mama bana ya obota bana na pasi ti ba koli wana OK bon kwa sani pas un succès ni OK ba Dubaï kala kudi boniko ya ouais bien Jérémie autant na groupe na nga na ebiso déjà kamu bato ba ta biso kamu pour la bango te la kamu pour la bango te Jérémie a groupe, non on a qui va une explication que Jérémie a un groupe il y a est-ce normal est-ce ma bête avant que Simba a un groupe non mais oui bon ça la paix à tourner paix à tourner ado azala na groupe nanga auti ndako ayepa nanga nga pe bo changa ta bu pesa ngata trophée pour nga pe na ozela trophée na zo zoate ba ba teka ngona nani na limited ibuta esenga bon nengana ebisa yo mto talanga nazaki nazali pe na bota bala mibale Divan Kilmal Dorcas Kilmal moi libumo ebota basala nzambe so soki yo bota bakulu na bavoyo nga na bota basala nzambe et puis oyebi ngate tika oleka na TV poto zalaki pe na zakaka
tika oleka te voloba ba n'importe quoi ofinga bato mesana ofinga po ofinga bien te na ozelo finga bien pona ya lisusu bon ofinga na bien te finga ngai on dit choqué t'es rien oh pesité toi sûr na cha image na tcha azope na biso azope moi nga nazaki nde coach nga nazaki nde coach ino ndo coach nga nde na ndo coach bon nga nde na ndo coach bon très chers abonnés à MK Yokani Télévision, que Dieu vous bénisse de partout. Merci énorme. Joie et Zalaranga Makasi à vous présenter Bino émission sur cette chaîne. Merci de vos commentaires, de vos suggestions, surtout de vos critiques qui nous permet d'améliorer ce travail tout le jour. Merci, merci énorme à toutes les mamans qui viennent derrière la caméra pour me conseiller, pour me donner des directives, surtout même ma manière de me mettre devant vous. Et désormais contrôlée par une maman qui parle de du développement personnel, là, comment se mettre ou se tenir ou encore parler devant les gens. Merci énorme à toutes mes mamans. Naboni Mogo, maman Alice Landou, Namoni maman Katika Nika, l'art de parler, Namoni Bongo, maman Zozona End, Namoni Bongo, maman Nangaï Nyon, c'est moi Gisèle Lembe, maman Nangaï sur Y Abakou, Chachachala, maman Foflo, Awa de moi, et c'est la Rangama, Naï Nambo, Tessika Piazali, Nzamba mon papa pour la bidonner ce phrasi, et noche de moi-même, je t'aime beaucoup, tu le sais. Mon amour de tout le jour, tu sais que tu es dans mon cœur, rien ne peut changer cela. Oyebi que tout traverser, Bambongena Bibalenion, sur mon papillon de cœur. Je t'aime énormément, que Dieu te bénisse encore, que Dieu te fasse du bien pour ce que tu apportes à côté de ton chéri. Aujourd'hui, Nazan a invité Moko Boluka Kimingi Bosengaki par rapport à tout ce qui s'est passé sur la toile, par rapport à tout ce qui s'est dit sur la panel. On est ensemble avec elle, on va essayer de parler pendant quelques minutes parce qu'elle est vraiment occupée. Voilà pourquoi tous les temps est belé pour nous rejoindre. Et ma caméra, Lionel, si tu es d'accord avec moi, essaye d'ouvrir un peu. Cadre pour Tomé Garozo, invité Nabiso avec elle, on va essayer de parler. Bijou la reine. Voilà Kanda. Kanda nini? C'est pas na Congolio na côté ici. Ah, oh, otuningelo te ba fungoli kakando ya. Ngando ya. Ya Mireille, ya. Mireille chala, moni ndoi na yo. Vraiment. MK. Kimeza? Oui, Kimeza na ngolo tata. Na ngolo tata. Kimia pendeza. Na bandaka mona tutaka. Et tout est côté. Ba question yo ba réponse ngala eka comme. Yo na yebi na ngati. Yebi na opete. Na yebi pe. To prépare pete yebi ya to ya kamba moto côté. Ma bende sko yango wana. Nde ba tuinga wi azo ya mbolo bano nini. Nzambe yebi sa papa ya di. De mon cœur, na pesi yo mbote. Karate Lubumbashi nazo ya. Ya solo hein. Ok, na yebi se cute. Même ngata mwandambo. Ok nekaka. Yo beto ke kolezi. Te kolezi pas Patrick Baraka au portable ba bi mvwandu. Vraiment mvwandu kwa yambabiso. Ah yambabiso makasi. Na kolezi vraiment na lela kolezi makasi. Na kolezi wana na muta ba côté kuna muta ba est. Na ebit. Vraiment donc. Oza pe bokilo c'est meki na nga. De tous les côtés to zara. Qui peut moi na ebité. Donc boss Patrick Baraka au portable balobi atongela biso tel moko ya kitoko na kolezi wana. Lala kuda gérant Eric Mbumba royamba biso so kepe na Lubumbashi Revone zawa ya solo boîte on a place à kozanga kolala te hein donc au CP là to robeta système te esika pongi ko kutanga esika nga non te on a place à sur là sûr mama Fifi Masuka azali bukonzi mama Fifi ngam na banda pena bureau pena na bandale na coin wana pena na coin pena avant kasi. Au moins mère ayoka na jour ezali biso zaki penza pa mama Fifi ya mari biso pe kitoko et les cas n'ont bien kitoko hein lenga pe tourna ngezo ya kolezi toujours na maboko on za mboka na ngama et puis so ke na kolezi ata voiture on est na C otambola kitoko nazo biso musala mama Fifi Masuka Saidi en tout cas félicitations l'aide du chef. Pardon, ça, et ce sont les femmes comme ça que nous avons. Na mona pe ba Willy Moucheni bazala ki wana ba sepela ki ya solo ba moni pena koloni ngezo bandi penda très bien. Oh là là. Maman Fifi non ya wana ça pena reportage pena sur le terrain. Na bi oza se bien parce que mais sinon les échos on a déjà que maman Fifi Masuka ça musala ki to mini. Et ce sont des femmes comme ça que nous voulons pour na émergence ya Congo balobi na horizon 2030. Basi ebele bakota na kati ya politique bakota na kati ya gestion ya mboka gestion du chose publique de la chose publique ça permet à ce que tout le monde appena que basi pe bazana mitu na bango bana makambo pesa na makambo mboka o ba singa bozonga ina père
Pero chérie non. La pekisa ko beta masola kalaté. Te eza problème ngana ko tuna makambo ye. Yo ndem do pesa ko précision. Père ni. Tozo la père. Ubalaka. Enzange. Tanda sala ndoki. Tata Zuma la pesi ombote. Bishop. Donc ndima na komwana. Poko siko tanda se pesi kombe nzange nga sani. Yemo mtalinga bizo bana siko. Na mam na ba hote. Tu bina sangisi dot. Redot. Mambo leka ya to tuninga mambo to longolongo no wala. Bozomani te. Motali ba live na TikTok te. Ya ba obeta masolo ba na maîtrise te. Ok, bon de la fukami au levi. Ba obeta masolo. Loko eloko sala ezate, actualité ezate, il faut ba beta le solo. Le solo nga ya bitu la. Exact na sens. Tindelenga on dirait. Na tindelenga pe maman. Natali ngo ba obeta masolo mususu ba pesa ba exemple moko boye ezala mutuna marote. Faut ça la analyse bien et resunga bino tant que ba journaliste. Ceux qui ont la pose ça et actualité benga ko le problème à expliquer yo. Si on te tourne na plateau juste là pour oser le battre. Ba yebite jamais. Ba kokata ba morceau. Te si batte maman. Te ba kokata ba morceau. Ya on a ko tourne na plateau penza. Bozongani oui ou non. O senga ki pardon toté. Na ndeni na kindoki? Ah, bijou la reine. Na senga ka si la pardon na mokili sil. Na mokili openza ya se ata bandeko na nga na tikala osenga ba pardon te merci la biso na senga pardon siko poni bato moso senga ba honte pardon te fo senga rasila pona sala ba mabete yo za sio ko sala papa ona mabete nzange nzango sala mabete ali solo ngo eza ye te na tuni émission to sala ye to nde to sala ye te mais to zo tuna parce que ça actualité marambo na parquet ya kotanga ko mone te ko tana nzange na ocha mun mona miniature te na tuni nzange wa se reconnaître comme nzange c'est sans problème et si là déjà complètement o sengi pe pardon mo jamais yani do yo senga ba to pardon so sai mama be so sai mutu mabete o senga ça va pe mutu mabete OK mais quand même si le senga pardon reconnaissant que ça mabe oyebiti comme bato balobi ke nga ke voilà problème na mokili yezuma okeli bato ba comprendre na ke senga pardon o se pete na bomoyi makasi parce que ni nga kufa mais oui soko senga pardon nga kufa non eza kutu ko senga wa kuto longola ngo eza faux débat OK nga kufa soki o continuer que nga kufa ton azala normal nzamba obatela kimezali santé pe kitoko ya mire oui je suis là Zida show Zida kamana ngaya de longtemps na pesi bambote bele ya solo wana Zida na mambo yo no bolinga kozongisa mambo eleka na sabino akata pe makambo kato tikaka akata ngo trop bébé kata bakata ngo trop donc de yo bakata makambo ba tebele ya mais na suka on doit comprendre témoin na vie so qui même atana famille faut que yo kaneza so ko yo kaneza te bon tambola te c'est ça ozomona donc c'est un peu ça Dis-nous. Ça me dit que ma mariage est le plus court du monde pèse à la nango. Moi bi ka ba na pona ka bonate. MK. Bon, na tiki ka tona moni quoi et tu mal à l'aise. Te ba kese ça pene belé. Naza non que malembe. Wana te. Yo ni na ke ka bon. Non, wana te reste que to longolo déjà parce que bon chombe zo zala ki te poani. Na chombe zo zala ki te poani. Ya nanga. Problème ni nzambela. Nazaki te parce que nazaki invité te alors. Ayo prépare ki senté au sala ki loté. Nazaki invité te. Yango zala ki te. Na yeba ki pe lisolo ngote me na yoka ki kaka. Mais ça se dit tout bas que yo ndé muto sali que papa na zala te. Papa lenga na meme na Dubaï. Te yo muto conseiller zala te na soirée wana. Faut bon sala balobi ko sala moi clic moi réunion moko. Pour que bon méga déstabiliser. Pourquoi vous le faites alors? Au moins mutunyo surtout ça théâtre azamo mkete. Pourtant au long déjà ndako na bino yo kota maboke c'est kokoli. OK. Donc faut ozwanyo surtout okuta na ngo. Papa là mkolo c'est mon vieux na pesi mbote bisika bazana Dubaï wana. Ngana on pesi conseil ni qui a que des choses c'est na ndeni, il est déjà longwati. Il habite que papa là longwaka. Longwaka là. Mais oui.
Depuis combien de temps déjà? Alongwa kana ça attendez ni no ba tande ndé. Mais ça on le dit depuis que c'est que quelque part ça si on le met par rapport au temps au ko pesa moins estimation attends moi. Alongwa na za. Alongwa ye moko to balongwa pa ba biso yo ka ba bengana ye. Misusu ba baraka alongwa est-ce que ye moko alongwa to? Bon ko bengana te na ebité mais na ebiki alongwa. Donc c'est quoi ça évolue pas Jérémy? Mais oui. Au moni ke bosolo là. Oh, mais tout ça bien aimé, t'as vu ça que mutu nyoso. Mais parti à repérer ces conseils que les choses c'était voilà dans dini. Non, pese ndeni. Non, pese ndeni bon de bakende. Bon de bakende ki Dubaï na mama kamba bominga bino na mata 30 mais comment on a mama kamba kende? Dilobani okolo bana Jérémy na makambo azo sala. En tout cas, félicitations na Aigle. Parce que tout le monde penda ba œuvre. Oh linga longola ba tumwa complexe moko. Elo ebomanga mama kam. La zone sa ngo atambala rambala. Abi na mati train. Métro ko? Métro. A mati train, a mati métro. Donc banda botama. Est-ce qu'on a vous mais là on quelque part il peut aux à l'interpeller parce que pose à la présidente il y a groupe moko ou même batata beau maté c'est pas normal balobi. Bon au moins naza présidente il y a groupe le temps de la gare c'est le 19 ans. OK. Ata matadi même batu na autre. Matadi na kenda na mema batu ba Brazzaville kutu ba Point Noir kutu. Dubaï non na memité. Dubaï non memité mais Brazzaville au mema déjà. Brazzaville na mema Point Noir na mema matadi boma na mema. Au même combien de personnes? Mais le groupe n'a qui est plus de 40 zide na ebi. Bango nyo so wando kena bango. Mais oui, eza batadi eza nino futa bio, futa li batu ba chambre c'est déjà bien. Eza déjà bien pour biso tant to zarata musuna ba munderi wana to kena ba politaire kimi biso na matadi ya pamba. Oh, bon futa chambre eza ba réalité ça non, sérieux. Mais oui, non ebiso. Na matadi oyo. Madame Nolo ba président la die so ba ye. Bosali production bosi si we producteur tout la muisi. Akima. Wa to zana ba munderi ba viega o ba kisita. Producteur ezala na nzanza. Ba makadi ba ebi ya bui. Donc to zaki na hôtel wana na Solebo, tellement to bando so na ebite so ezaki connaissance ya munderi nde fiona ba komo bomba so na chambre na ba. Comment on fout ezaki souté? Bon on fout ezaki te ba réalité voyage. Wow. Parce que zaina tango wana mena tango bozongo bolongwa kuna ndenge ni po bozonga kati moto zaina ba mikolo batamayele nde to sala kaka to betaka shomoro na boma to kenda butu na boma to sali ba spectacle na tongo longo boso ba benga muyombe gosho batu ba na terrain na oto mwa muyombe gosho abimela biso bo wana na zaka mo mke na bando eba mambo ezaki pa ba mikolo te do ba guerre ezaka muyombe gosho na la di phénomène isobe à l'époque ouais. Ba on son antenne A ba on yon antenne A ba benge babi terrain na yo batu bakoti na ebito soki azora avion pa comme abimela bino abimela biso mabele na ye mabele mame to zonga na biso pe. Si vous avez des bonnes ah, il est ndeni. Yeah, ça font mat. Oh. Na mabele na. OK. Théâtre ça ba réalité. Donc bitumba théâtre si je comprends bien bana na okala. Ne banda kala mais ezalaka ya mabebo ite. OK. Ya lelo penze comme penza na esa abino et comme na kindo kina maseke na mikila donc yo leti ngamo na ko mi banga ngamo ko. OK. Ngamoko siko na komi banga ngamoko. Et ça le somme bitumba lelo et ça le somme. Makasi. Pour yo sali ba décennie na kati ya théâtre. Ndenge nini bitumba lelo ezo bangisa. Qu'est-ce qui a fait que au monde que bitumba lelo wana banga. Kala ki to sona na Zidane. To finga na internet te. To sona na Zidane to lia lobby. Mais lelo swani singa obleki na internet to finginga. Lundi, pasteur Sony Echo Kafuta alobi keba na moto afinga na réseaux sociaux keba na afinga na réseaux sociaux koba faut ko banga ko lia na epo aki ko bomao exactement les réseaux sociaux ezalaka penza pe cher pour les 14 na ba antenne a na faut futa mbongo
et puis pour émission les cas et ça t'as pas un mois ba technicien expliquer donc qu'il est là pensa na so ils ont bien mais et ban sangai et ban saka conseil nyoko pesa na ba misusu o ba obanga ngote te babangara moi na miso bato ah ça samba tanga zonga emoko abili kambo bato babangara baza ya solo na ebisa yo bato babangara baza neta zena matanga Bruce wa kufaki acteur abobo o mona ke ya muto obanga pene bijou awa pe terrain ya mabe oh donc comment bon ça muto mo akoto mitunele nazo ya terrain ya ndeni ah et comment tu na niveau caméra le bino pa masumu abina e bate batela abino diamba to batela abino munduki po bandokolo ba mambo ekuto za na maîtrise na ngote ngai loko sala nga pasi ko finga muninga na yo mwasi elo esala nga pasi ya moi ou regretta peut-être ça là dans le passé nga pasi au peut une réponse hein ou regretta ko ça là yo pour ça là dans le passé ah ngozonga te nazongi te natunika ka so posinga ke to avance so ko pesinga ka réponse to avancer na regretta envoûtement hein oh zaki yo te solo na siko délivrance côté makasi alléluia yesu aza bon alléluia shemba baba mwana na imba moi so aza na ndoki moi mobali wana imba pena solo ça fait rababa isheri mando na moni pene côté hein na pesi président Jano Binani Pambote Belé kana era délivrance mama kuya angus siko nazongi na débat oyo ezo opposé yo zana la di esobe le total était à maman Aïda azo le singa ndako ya $20 impression na yo vala na di esobe ova na maman Aïda oyebiye bo travailler na bango maman Aïda quand tu as tout à l'heure caméra on a évité so bacha diamba to munduki parce que maman Aïda za bien très bien yo kana bisote expliquer bisote yo bisote otina maman Aïda na nouvelle ngé pa mangwao OK tangu esobe bundwera sali groupe tozaki na eso na bosanité esoba yo sa groupe tozana maman Aïda za lelo te ya kala makasi et puis président l'a dit esobe a chaye na ba gag mobo bazwara soki $30 so $50 la semaine na semaine coûte te so retourner na semaine attends tourner 20 fois tu peux 50 non 20 non eza ndeni 5 gags okozwa ta mususu so eza muke $50 OK mais ce qu'on lit na mois retourner combien de gags ebele ozo comprendre OK siko elo ni netindi yo olo ba n'importe quoi parce que maman Aïda a mukolo ya leader en Miss ce qui fait leader en Miss on ko tinda yo maman hôtel mobino nga na bien ole mamba bon point bezango ba bezi muso esala ke mutu muso habite bo filmer nga place mo ya salité et so parapé eza nango normal te donc yo d'accord te que maman Aïda futela ndaka $20 mais bisio a futela ndaka wa $10 il y a $20 te a futela ndaka $20 te aza très bien oyebi pa maman Aïda nga na yebisi yo nga to wuti na nouvelle ngé pa mangwaou to wuti na 4 président Mundweri esobe gauki sita OK to ye la Lise Boy Fondation esobe maman Aïda za parmi ancien o président place azali azanai donc réaction esobe au monique ça normal lenga zaki choqué na niveau mais oui il faut ça choquer parce que biso na Lise Boy yuana mambo ezalate nga leader ami sa mutu nanga mais na esa ki atikaka biloba loba po nouvelle enge ezaloko ya banjoy je bi ka répondre yo te bonsoir répondre nga to aka biso so bata TVT leader ami yo pour répondre esobe aza vie na yo aza père nanga alors il faut respect zala so monyo sala ma bebo yebe mam na bino ba protocole il fallait pas oluka un règlement de compte quelque part ce que to sandeni président la dialogue baki yango to bazali na poto wana ekendaki ezongaki mais comment yo oyambaki ngana muta esobeti poni otunenga tenga pe na ba pasi ti falo tuna nga pe na ba pasi poni okendeka ko sali kama wana mama Aïda po bike ba ke poto
Naïe pas profiter na signaler ba fan nyo surtout bolinga la die sobe le 28 juin toza na Italie wana groupe Lisboy Fondation Mobimba eza wana bosomba ba billet na ndenge pe ya musique bo mona pe bijou la Kilimanjaro ozala na Italie wana bana nyonso ya Lisboy ezala bozana poto ezala bokenda bosani boya na Lisboy na Italie wana le 28 juin président la die sobe phénomène mutu montre Igwe azana concurrente. Tout le monde l'a dit, Sobé collègue na TV qu'on répondre té. Mais cette fois-là, on l'a vu, vous allez choquer qu'on répondre. Mais parce que ça n'est de trop au moni, mutuso abatami alekio na maye te batu mususu oyo lo bane babuzo balesi na landaka solité ya kanda lo ba elo mo betan piko akufaka. Mais batu mususu pe bataraka yi. J'espère que yo kaka ko zonge na ngol souté. OK. Ezana batu musu to sala ba blague na ba TV. Batu musu ba linga blague télé ti la die sobe. Aussi bo mona na polémique. Jamais. Siko comment boko kota na kati ya Lisboa parce que tangu leto finga mwana nga divin za ko finga mba moko. Ce qui mwana nga leki na TV botindi ya lo baba n'importe quoi directement ba otala nga mama na Chomona. C'est toi ba mami tozolo ba na média et ozala penza kitoko mini. Ozoki peto ya robenga maman Ida. Na benga nzambia. Na benga ki maman Ida pardon. Ah tourner ça bien. Au voyager pe. Ah et baby c'est les voyages. Non non. Mais au PC quand même 40. Non et baby c'est pe spectacle na bi sauter parce que le 28 juin à Kozala. À Kozala. On est pesé. On doit miquer dans la die so ba uta pa mangwa undengi wan donc esprit ebele openda mangwa ndalo batala maitala mafuta sangiri quoi donc okokati on est perturbé qui fait papa quelque part que je respecte beaucoup papa et so bon qui moi non à répondre qui libère répondre bah moi te répondre 3 fois mais batuni boss quoi ça répondre à 3 émissions différentes problème ezate boss ko so yo benga mutu musuba benga faut na répondre binoti. So pe mutu muso amoni ke le kai pa to senta ki colère na yende to senta ki colère na yende aza silika mabe quand il s'est rebellé bon phénomène nzabira batu ba yebi mamna lo ba président la die sobe la pesi ombote José de Londres no José Ramade si to zela ba soki sadaka sadaka biso. Mes condoléances à ton coup fait grand frère naï. Ah OK. José de Londres. OK. Condoléances papa José. OK. La die sobe. Asili kaka mabe. Comment ne mukyo na tena so asita okokate na zaka respect. So tuni ba ya Fredi Mbalo sombo ba yebisa yo qui est sobe. Mais na musala na ye so okoti pendo ko sentir. OK. Alinga ba bisede musala. Alinga ngote. Ba je wana ya pam bana alinga ngote. Babi de lo so yo lokwa artiste so comme ça ba publicité c'est kosuki. Na suka pone. So na sali publicité na musala nga théâtre publicité ba benga ba futinga mbona na suka na ndini. Ko ba balobi ke so ba moni mutu ya théâtre comme ça ba publicité c'est que carrière né baby. On a ndeni lo ba ke nga mona linga na tika na nga na moke lo tongo midi poko na vana na ke na nga sa na nga sheme na mususu ya ba publicité na vandi na suka ndeni. Yo lo ba ke nga moko na linga na tika parce que théâtre soko otambola ngo bientôt kokwe mabe ko glisser mabe. D'accord, Lionel Soroza, d'accord, Nanga Pesabiso quelques minutes, Pesabiso moi instant publicité et puis on revient après pour finir avec un autre sujet qui va vraiment bouger tout le monde dans la maison. Et puis qu'il y a du genre de la vérité. Pesabiso pub. Nazo bisabino ba ngebungebio bo mo na mikolo. Ba sembe na ba posa bo bébé on a komi nango. Ezara lantina kaka moko. Donc soko lingi oyeba nini nga na osalela. Produit nanga. Et boti singa suki liboso mabandi esili collagène nangai nde yango wana nde zali produit oyo nazebisa bino nambebo et rajeunir oyi pona longoli manzaka na o plaquette po nazo tala effet nango na manzaka ndenge zabo nde na omela na otala ko bana suki tinda manzaka qu'est-ce que ça va donner donc soko za na confiance na biso commander ba collagène na yo
ezali sans effet néfaste. Collagène na yo komela pona poso, pona miso, pona suki, pona manzaka, ba produit moko wow kitoko ezoyeba ko sala musala o esengeli. Nazo biso na boyeba que au fur et à mesure muto azo kola collagène na nzoto, collagène naturel est diminué. Yango pesa ka vieillissement. Ce qui collagène est diminué, au moment vieillissement bimi na ba poso na yo na poso e comme ko lâcher au moment e comme bizarre comme ma faute na pas kola depuis que les si maté poani. Yeba que chaque 5 ans to perdre eloko moko benani. Nazo préciser lisusu que ezaka pona basité au moment mobali no azo nuna kaka ye mobali biso po asala ka musala mingi. Collagène pesa ali apona bana mibali. Pona kota susu pe na profondeur so na koti ezapena moi mingi bien te mais benga biso na privé ndoko mona numéro ko zali Lionel so ko tila biso numéro ya maman ana kwanta okuna pona batu ba benga directement maman apesa bino explication ya ndenge nini mobali komela collagène nini mwasi komela ko ngade ya mwasi na omela daba collagène o ezali awa il faut boyeba que 3 mois na année na meli yango po ezongisa ngali lisusu nde bo mona na da na premier mois na nga donc so mois ici mois prochain na meli 5e mois pe na meli et puis tant on est qu'on a 6e mois ko regretter te pour que tout na âge na nga na biso âge na nga na makambo mona o kata na komika chiffre jusqu'au balusango boy donc wana te donc produit ezali wana oza la problème miso mona ka moi flou net moi bien te nga yango mte sauver nga o miku esala opasi maman no bela miku wana na chassa to ketiki deti na ndako to yebele na ntembo ngamona yembele yemba njem ngamona yembela on a la problème à poso poso ne comment compliqué te comprendre ngo souté mais la collagène parce que frustré poso non na babi pakola pakola ebele et ça c'est important au nourrir en de l'intérieur ko bomaka nzo to kana libanda te de l'intérieur c'est très important ko nourrir poso pour que zonga élasticité ya poso faut zonga pesa la yo kitoko ozana besoin nango au bengi numéro to che awa ba ko pesa yo ba conseil na ba précision nyonso menga déjà. Merci beaucoup Lionel pour la sans publicité au festival. Nazongeli bizoli. Ngana benga camarade na ngombe na bijou. Benga mingi bizoli. Kitoko bijou. Joli. Voilà. Ya ba komba voilà ya ngwana. Mais na c'est pas na plateau. Merci beaucoup. To bunda bunda malem. Mais musikale. Ah, yoga simambolo ba micro pe nozo boma batu na yo. Na kosi na hai na kisasa pesa musike ezala rate motoka okomi yango ka okomi yango ndi embouteillage au Matelombo na moni lelo tout ce qui s'était dit sur la toile et tout ce ba panel nyo c'est loba qui biso peto silika peto loba mais lelo to moni d'Acosta na kati ya SB bon les abaku de SB zaka SB yo pesa impressionné rozani azak actrice baloba bon artiste acteur D'Acosta d'acteur, moi mobile. Zidane, yom toloba acteur, aza acteur. Allez, besoin de chaba miniature. Aza acteur. Aza ne acteur hein. Partout ba benga, yemo pa loba kiti. So qui mam sisi la bengi en tout cas, ta banda ko sa nini ko sauter. Aroya. Donc c'est pas nango tout. Ma caste c'est pas te point. Faut se penal pambola muninga yaya. To kanga mapambola baninga te bato bazo koma ba film ba producteur ba productrice bo benga rabatu boy bato ba kufa lokwa ba ya Richard Mukoko ba kufi na souci ezalara eza mabete soko mo ke place oyo essaye que non bijou la reine ya ngape na ta place ni ba benginga OK ozomona so eza ke place on a lotango na sauter pe kande on a la place lotanga oh mais oui neti wa te no lo batenga mona ebi lo baka na toyo lo baki ba réponse za yo ba mi za bi na let na groupe na mo le temps de la so ba benga pa président Chico Kaou na ya mbangu lo baka ga so ba benga na les abaku de SB okene les abaku oui so ta benga na okende Zidane pe benga ngana kenda kai bakata pa benga ngana kenda Karim pala wenge abenga ngana kenda donc naza pona mutu nyonso okomi de mettre na caméra na li baka boete comment qui va pena qui met en soin oh là pas il y a solo hein d'accord au CP na ningi d'Acosta jouer makasi OK na CP makasa qui ne peut na maison mère na SB hein ah OK les pas sont déjà là ils a problème tem OK musa to sala yango na ya bo siko soto salite matembela bana ozomona
Barankine yo. Ezola exception banjala trop na. Il y a solo non? Donc faut tout le monde penza boye baninga ya bino baga bapa le bata kala ba autourner te bata sikasika to 5 ka ça bien. Moi là Jérémie azo ça ils ont vraiment kitoko faut féliciter. Na ndenga mabete bino bino ozala wana comme supporter parole ya nani ya Jérémie te azo ça mamba kitoko moi so to ça eloko bien faut ko betela ye maboko. OK. Azo ça eloko nga kuna sutuka ki na moni mama kambo. Lobi ezata musu bilali. Lobi kuna ezala lali. Vieux gaou. Le mec, ça vieux gaou. N'a aidé Bilal au Kevin et Zengalouket. Ah, lobi pe omona oki sita kenda wapi foko pundo sita kenda bio basi mize banani si mize bazong seke dana SB Nicolo pe bazong si gloire à Dieu si mize auta rejouer kutu alekisa be moni mutu mususu abenga te ke abenga MK autonga ngapa Zidane. Mais ça bande comme ça balobi de fait ko benga wana bango bako sala te bango bako benga mutu te yo benga rapé ba chona film te ota mutu ni ko benga ba benga munyo so ko benga masa dendeni o sai film benga te no silika makasi surtout que sona yebi ke o tourner ta musu na bande na zui valise na naki sango tuna o changa na o tourner ta figurante ya ezala bongo donc pire yo ko na ko ke na bo endeni na zo valise na ke ndeto banda sa major zolozolo na pesi mbote patron bisadidi OK d'accord na bi que le pour na réunion moi na autant mingi zate mais question moko ezo tourner pe na toile Nicolo moi trop yo aux 8 ans on travaillé na baladi sobe ba mangwaou ndengi wana et tout ça là na kati wana ozwaki na ko avancer na yo ovani quand même na papa Alain on tourner pe na papa Alain Mabana oui on tourner na les amis du théâtre on tourne trop. À part les amis du théâtre et Major Zolozo, tournage me suspect. Et belé, tu tournes na épée ming mobile nanga. Oui, bara moi siné. Oui, na eba moi siné. De le loba. Ma pichu so na bosente. De le loba mikali, ye mutali moi siné, mutali moi siné. Olende nyaza na machete to limbeli akata ki ali. Baby il est ba olobe. Ya kindoki. Azaka ndoki te. Ça dans la kisi la théâtre. Ana kisi te, kisani. Ya on a lobaka sobo ebi likambo te botuna. Kolo likambo a expliquer bino. Bozo memaka ba masumu pamba. Papa lele ndazana ke bo mama sine. Mama ba moi si na ye ya bo mwana ya uniforme. Oh, moi si na ye penja ya uniforme bleu blanc. Moi si na ye penja ba bandi ba silisi mambutu. Ba université moi ça bo mwana mama bana obota bana na pasi ti ba koli wana OK bon poisani pas un succès ni OK ba Dubai kala kudi boniko ya te biso to lo ba mamto mona non est-ce que na problème na kati wana nazo pesa rara ndenge lo ba meni ya on a lobi eza passe photo e ba mamu to lo ba eza passe même ata bana na ye ba sepela te ba yo comme ambwana nde ba sa papa bon liwo eza fête mutu penza kufi moi so na nyokwa ma papa la nyokwa mi pona mwasi na ye wana daza en hôpital nta nyokwa ma bongo ta mso aliaka te amela ta maite po mwasi na bika OK bon mais pourquoi moi ça vous mela ina malade bon ko ou mela vraiment malade penza te mais abelaki quand même Bela qui on je peux ba soin à l'hôpital bien cher. Matanga ne pose là quand Allez ma bana c'est mon vieux. Viens ngai. Viens ngai. Mais le n'engé bazo attaquer sur internet. Pourquoi bino vient na bino bazo attaquer vous ne réagissez pas. Mais bazo lo marambo eza ngona sonsté. O ezala mutuna makolo te. Et si quand il a travaillé pendant très longtemps na niwana nde yango ezo finga ye lelo bino bo réagir te c'est que quelque part bon di magasin ya solo non mais ngala répondre na ebisho moi si na ye ya bo mwana ba moine ba pasi
après ce quoi que kolia na oka ala za kandoki te succès ngo ala sali a succès ti ya ko mukolo bo pa ke bo mama sine pona succès ta binomo na bo lo ba likambo wana bo raisonna ka bo sambela ka vraiment likambo munene bon po lobi no po sisi olali pe pongi malola la pongi te eh non ko kateli comme na koseli la patience. Jeu d'acteur, il y a Jérémy, comment ça le problème, Nicolas, bah, au bête, la moi, c'était ton, me dit pourquoi le jeu d'acteur, n'a pas mabé, les autres, ils ont poussé, bah, dans l'impolitesse, dans le finga, à changer jeu d'acteur. Yopé, aux autres, d'accord, non? Ils ont tout dans la ramba, batu, mingi, tonne. Oh. MK. Na ba to hospital solo nyo c'est na toile. Na bana makamuna yo na l'état baba ki to lo bango te. Eh maman, makamuna ya groupe nanga le temps de la grâce. Ça ya wana na do chité 19 ans 28 ans de carrière nanga wana de photo na. Eza domaine na bino. Nyo sont des artistes na comme pas musicien. So na tout mamba kofi peut-être le bagina tout mamba za dibana. Tout na mamba ya Laura Sokoko la peso potebele. Ya Laura Ah, na habité nga mona joie bien. A joué bien. Jérémy autant dans groupe nanga. Ah. Na ebiso déjà kamu. Ah bato bota biso kamu pour la bango. C'est la kamu pour la bango te? Ah. Jérémy autant dans groupe nanga na ki ba une explication que Jérémy azalaka na groupe ya. Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce ma bête? Avant que Simba azalaka na groupe non. Mais oui. Bon ça la pe a tourner pe. A tourner. Ado azalaka na groupe nanga e auti ndako ayepa nanga. OK. Oui, quand tu vas quand ba okate. Te bayebi. Wana baneni wana Jérémy rapana. Bayebi. Le logo pesa 19 groupe nanga pende ko 19 yepa za na faut mériter trophée. Ah, ça c'est tu peux ça va trophée. On peut ça fait Jérémy. Poinité. Ba trophée utana lola. Natuni nde. Utana lola. Te utana mokini. Eh, na kola kipe place basala ngo. Ma chérie, o laksanga. Na ba diplôme. Ah, ozo pesa ba diplôme na ba trophée. Na pesa na mo mobalo abongisinga Jonathan Dombasi na pesa bambote. Jonathan Dombasi coiffure. Ye penza salinga penza boye. Bazaka mibale te Jonathan Dombasi na pesa mama ni mama Marie Fille na Beto. Donc 5 fois mère atika nyonso ya mokili na défaut mama fina beto na pesi tonton JC Tishimbi na pesi bambo tebele na pesi ya gaga trésor poutou balobi trésor poutou na pesi bambo tebele président RK de Bruxelles, balobi de mon cœur, balobi bango kuna ba PZT solo. Apocalypse, verset ya Bible ya suka président RK de Bruxelles de mon cœur. De Bruxelles de ton cœur. Tozoki kasi. Obi to bla groupe note. Quand to le bla groupe note, ça bien? Groupe le temps de la grâce, c'est bien. Groupe le temps de la grâce, c'est bien to tu tourner mon ex. Vous diffusez sur internet? Na numérica télévision. Nazana chaque jeudi 20h30, rediffusion samedi 8h. Na profité na pesa papa na biso célèbre so chaîne kitoko. Numérica télévision dans 0001. Bambichito na pesi madame bienvenue Babwa Bambo Tebele madame Kiki Kibambi. Balobi tel cœur tel visage na pesi famille Kibambi mobimba Bambo Tebele ba register na biso ya numérica na pesi bido Bambo te ba manzaka ba filemanza ou en tout cas merci na ndenge penza bo gardanga 19 à 13h baka na pesio bambote Blaise Kinsala na pesio bambote be toujours ka na kati ya numérica wana et puis na YouTube nanga na koti si les serments. OK, non, OK, les serments YouTube il y a chaîne nanga eza la reine bijou Chanel. La reine bijou Chanel quand na sabino chaîne na YouTube eza le roi ozana zemi il faut beaucoup la zemi tant moi na botami occupé na ba pampex tener ba sponsor bato penza ya mitema mawa o bosunga pendele ti papa na biso tonton JC Tishimbi en tout cas bozarami balete boko taka likambo parce que ya rolobeza te président Didier Nzao euro dollar mukonja ba changer tout na ville wana motema malamu azarami balete donc na boa 3 fois président Didier Nzao euro dollar.
Président Didier Nzao dollar. Toujours répété na Bosobolo, pas Major Zolo Zolo chaque mercredi et vendredi de 9h à 14h. Nga a sous présidente, c'était parce que tout bakomara nga président, nga présidente. La tike la penza président Kauma a géré no bango tout. OK. Et a géré bango tout. Nga na fondatrice. OK. Toza na Bosobolo wana pas major na flat wana yebana so kitika na sayo obi na oluka flat ya Zolo major tozana mercredi de 9h à 14h mercredi et vendredi de 9h à 14h na aposa na omu tozotala nga mama papa yaka vraiment na yebi ke pieso o répéter nanu po nga pa na benga te ke non yaka yo mto otala nga lobi oleka na TV te po biso to leka na TV facilement te eza po yo leka facilement te yango lingi te fo ba yeba musala. OK. Pour lelo komara yaka aye penza boyo lekise na TV aoyeba na ete azoyeba eloko nini osala te po nini po aza pemba lata kabelo otie yaka okotravailler tozwa siège wana po to travailler penza po lobby obima star tiko pesa date data ni lobby pesa ba trophée nani oh là là mwana mwasi oyo kala mingi te ndenge na fête Nangana fêté pendant 19 ans groupe le temps de la grâce civique qui petit frère nanga kufaki et puis mambo belé donc nayebi que 20 ans kala pété mais so pe ka nzamba sungi pona nanga bata makasi ba président Jean Binan baza to négocier showbiz baya Willy Musheni bazeza ya nanya eza ya kolo na monsieur Deo nayebi très bien to eza ofu eza polele so esengina za kuneza problème eza ba artiste ba yo poni ra kuna tena tuni ngana otuna so ningi to négocier kuna to négocier ayo te kuna tena place na ebele la place na ebele nga pe fo bochanga ta pesa ngata trophée po nga pe na ozela trophée na zo zwate ba ba te ka ngona nani na limited ibuta esenga ngate. OK. Bon ngana ebisa yo yo mto talanga Nazaki, Nazali pe, Nabota bana mi balé, Divan Kilmal, Dorcas Kilmal. Moi li boumo e bota basala nzambi. So soki yo bota bakulu na ba voyou, nga na bota basala nzambi. Et puis oyebi ngate. Tika oleka na TV poto zalaki, pe nazakaka. Tika oleka na TV lo ba n'importe quoi. Ofinga bato mesana ofinga po ofingi nga bien te na ozelo finga nga bien pona ya lisusu. Ba fingo bien te. Na bota bana 4 na sundola bon maman biso kufati. Na maman te. Joyeux anniversaire noko bana Jimmy Kankou vedi na Turquie ki na nga wala ndanga. Anniversaire na lelo. Boyo sundoli bana pwana. Moura de la presse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Moura. Moura de la presse. Non ya to ya mobondo. Boyo sundola bana pwana. Mama bana bana te. Bana na ngala sundola bango. Ndeni pona zanga ni. Nazanga gini omona bana ngate na moni ba ontan basala nzambi na mama basala nzambi ka sko ye mtofinga nga na sundola bana na ko finga komi no vanda te pona boba yo kanela nga yo omoni koto ba ezo tondala nzambi aye anga ye bon o finga no bien te finga nga yi on dia choqué yo te rien o pesité toi sûr na cha image na ye cha azope na ibso azope omoni nga na zaki nde coach nga zaki nde coach dino ndo coach ngande na ndo coach bon ngane na ndoko cheba moyebi ke coach bako coach moyebi elo mse kamsanga apparemment ba mo beto penza fort omoni elo e kamsanga ta mutaleki alobi na problème ya MKT to so na MKT na ninka na za na kimia na Zidane na fini MK te elo te to so ni te tela mse alingi ne to za na kimia na Zidane pezo déranger TV za biso to ya kaka auna lobaki toko mapea na bandako ponga na bandako futela tongo bandako be danger na yeba na ba prêtre mboroyo lo oyo yebani te lo mambo oyo lingo sala on lelo ngasi na sala on tongo
mais yo ça ngo lelo e simba pété po e pesete parce qu'on a ça là ngo tonga makasi toi minene mais toi ndé monté oh mais oui yande bongo oui oh ngana boya na ofunda bat na parquet ngana olingaka to ke tribunal mbala moko yango linga mata su mwandam te amata ko finga bien te onyoso na finga o eleka déjà finga nga esika bowela nini kasi nga mo alemba ngina numéro 40 bowela nini kasi to el te ka ndena lobi te na problème résident te na soni pe na MKT ndé comme problème na mokilio oui nous bossa ba réunion et on en est bato aussi les peut-être mais bon qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va dire peut-être kitoko merci na sepeli pe na ila telina ya Mireille chala ça belanga on y copie ça comme conseil pour na bato sur bazo finga te ba continuer oh mais oui ba continuer ba finga bien te na yo ko bien te na sentir et tout est contacté finga bien finga quand même tomba finga ra te batindelenga et pas parti kilabi abi to mo moso a peut poser te c'est autant yo mona ba fingi oyebi te bo so na ça l'émission bien kitoko et l'expérience que non on a mo balio e dikarayo jusqu'au bateau ba ça be mission bulu yeke na classe on peut y facile otanga ki na binongo te boye ba pe mambo sala te bo maîtriser en te oye kaka bachelo caméra lelo pende fona démarrer pour ba sepelisa yo ma chérie mino e swaka ezaka pona oliate to comme la personne suka émission ya kolobeza ya kolobeza kaka naza posa bato bo soutenir nga tangu naza na bomoi na lia na boy tangu na okufa bo sombela nga cimetière na lola na omona te balobi emono vivant naza na posa na yo zotala nga soutenir nga benga nga na ba film no senga nga te mais na muto na olobela benga nga na ba film no ba Zidane benga nga na ba film na Zidane show benga nga na ba film na yo et comme ya oui ça la bien en tout cas tonton JC qui Tichimbi na lingi bino mingi. En tout cas, groupe Les Temps de la Grâce, merci na batunyo soyo na benga bango baya ochanga poa bayaka na lingi bino mingi et puis na pesi diva Kilmal moto na Nzambe mon fils bambote belé merci na ba conseil ba na pe ba pesa nga ba conseil donc Akilimal Dior donc bilamba nyonso na lata kaye mutatongela nga même ya mariage coutumier religieux civil soko beninga Dorcas Akilimal Dior mwana nga modéliste na nga donc rotongela yo toujours répéter ka mercredi na vendredi de 9h à 14h pas major la reine bijou Chanel ezawana s'abonner na oyebake na leka ki pa MK bien sûr bo s'abonner ki pe bo s'abonner vraiment et osanga benga loba eleki mbongo eleki code tant ozo s'abonner ozo talanga tina suka wana nde ko sala bien moi commenter moi like donc kotala te ko kotika ko bimite tala ngo penda tina suka na oyeba penda ko na senti penda ke bandibi penda ya émission MK baleka ki wana donc la reine bijou Chanel vraiment na esa bino remontada kande chaîne ezala esenga moi likuta po malembe na ebike ba prêtre bazali ba osuwange belé oli musheni to sola ende nive na ngai na la code international Fondation Willy Mouchen. Toujours merci beaucoup Nayo pour répondre à l'invitation à Bisso. Merci d'avoir venu sur Bazolanda Bisso. Bon les kaibele na chaîne ya Bijou la reine Chanel. La reine Bijou Chanel et si quand beaucoup d'aba œuvre ni so bolé la kabosenga depuis très longtemps. Bon moi on a une expérience à 19 ans kuna na kati. Ba banda penza ba film penza ba kota pena ba film mais oh les serments eza nango déjà to kotisa ki déjà botala et puis to bongisa bino déjà mon ex. OK. Et mon ex ezali la réalité mon ex on est makambo mon ex
ex. Eza mon ex, hein. Mon ex. Bota mon ex kalate boye bakaka. Merci à tout le monde. Mon ex. Pour nika mon ex. Mais makambo tozo vivre na mokili haute. Était yo, hein. Mais banda ote yanga depuis kala. Mais mon ex a tout rondé pété yo. Bon, eza histoire nanga pété après. Ah, eza mutu mususu. Eza ya chef Kauma. Daba ide ezali ya mokili na matan oyo eza nango. OK. Esengaka possibilité so eza to sala to landisa nde bandeko musu basalaka lundi mardi mercredi azo tourner na mois moko tourner ta 4 films. Donc ceux qui pensa ya Patrick, ya Patrick Nies. Il y a Patrick Nies, il y a benga ya Patrick. So d'abord il y a Patrick, il faut na ça moi fier. Il y a Patrick, na pesi ansi nyonsi balobi moi la matadi ya solo bamboto na ebele. D'accord, on est arrivé pratiquement à la fin. On se revoit très prochainement sur ces mêmes plateaux avec un autre invité. Sinon restez branchés, scotchés. Nous sommes ensemble, vous ne serez jamais déçus. Merci à toi derrière la caméra Lionel pour ce beau travail que tu fais tout le jour. Merci na zaki assisté pe na Bobette Mboyo yazala rawana vous bien toujours on a petit peu mbote côté na Landry na biso azawana na petit peu mbote na maman Zidane. Donc on se revoit. Attendant, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Je vous aime. Au revoir.